Bonjour, maman, bonjour, papa. Bisika nyonso bozwami. Ndeka kana lakai binoke. Tokobando yaka na ba recette na biso na émission na biso ya makusa ya mama spaghetti na kati ya Spaga TV. Mama na pesi bino mbote na ngibino mingi bisika nyonso bozali. Na bosani te ba nyonso balingaka ngai na ba balingaka ngai te. Ngana linga bino kaka. Donc nazo pesa mbote tout d'abord et pas moto azozo nga bilili moi na biso Curtis Beauté le qui a Didi Osenge. Donc le la Didi azate petit na Curtis donc azu place pour na ko zoba image pour na émission na biso bomona bilili bisika nyonso bokozala ba gros bisous na bébé Curtis. Donc moi na mayele moi na mama Spaga dès que bataya promedi na Yannick. Donc merci na bilili de biso. Donc yango na tangu oyo nazopesa mbote makasi epai ya papa na biso Sim John, papa na Delia na Berlin, prêtre. Donc prêtre ya ba prêtre bisiko za ba bisous, ba gros bisous. Na pesi mbote lisusu epai ya Madova na Berlin. Donc moi c'est solo quoi. Na pesi mbote belé bisika nyonso bozali sikoyo tozo kota na kati ya émission na biso parce que sina bandi ko pesa bino ba mbote to sala émission te boza tellement ebelé. Donc yango na monike il faut to sala nanu émission na biso tozo senga na bébé na biso Curtis akita pona ala kisa biso recette to sala lelo recette na biso ya lelo tozo sala taba na biloko nango ya kati. Bouillon ya taba na biloko nango ya kati nde kaka to bengaka na yebite na français to ko benga ngoni soki taba na biloko de détail soki to ko sala dili na yebite o bobino moko bolo bilanga mais ba mama surtout ya Congo boyebi ke to sala taba na biloko ya kati yango na sikoyo tozo kita pona to lakisa biloko na biso to sala taba na biloko ya kati be Curtis ototombe. Na yango ba mama pona kosala tabana biloko ya kati toza na biloko na biso ya kati ba foko nde to benga ba foie ba rognon ba cœur nyonso tout yango na kati awa na sokoli. Awa toza na tabana biso yango moko ba viande ya taba na sipe na sokoli yango déjà. Donc na kolakisa bino ndenge tokosala toke na procédure ya biloko yango ndenge esalemaka. Pona kosala taba na biso toza na tomate ya mbuma, toza na matungulu, toza na ndembi, toza na ail, toza na poireau, toza na feuille de laurier, toza aussi na cube et puis toza na huile na biso, toza aussi na sel, toza aussi na ba épices mususu oyo tokosalela recette na biso. Yango wana tozokota na deuxième étape na olakisa bino ndenge nini tokosala. Merci beaucoup. Ba mama ndeka na lobaki tokoti na deuxième étape na biso. Sikoyo pona kosala biloko na biso ya kati tout d'abord nazotia mungwa mai oyo na sokoleli biloko na biso na obwaka ngo te kaka oyo na sokolaki na tie mungwa sikoyo tozotia ngo na moto tokotika ngo toka pendant 8 à 10 minutes. Bongo soki totiki yango toka boye tokotika ngo toka pendant 8 ou à 7 à 10 minutes total ka ndenge etoka soki etoki bien tokoswa mai wana oyo to tiaki kuna etoki nango tokopase mai wana po biloko na biso ya kati balusola so balambi yango okomona supu nango mwindu mutu akoyoka ta peti akolia te.
ozomona yango biso tosalaka so totokisi boye ntango tokokitisa yango topase sikoyo mai wana topase biloko na biso ntango tokopase yango tokobakisa kaka ndambu ya mai mokie donc totika nano ezotoka tozwi lisusu viande na biso ya taba totie mungwa mokie kotiaka mungwa ebele te po ife tokana mungwa soki otya mungwa ebele bamungwa ebele ekoleka na kati ya biloko donc naotiaka mungwa mokie epuis awa naotokisa mpe nyama taba na biso nazotia mwa poivre noir natie mungwa na poivre noir nazotokisa taba na biso na moto ndenge moko nazotokisa biloko na biso ya kati après naobongisa baépice na ngai nde sikoyo bokoya komona 3e étape nango ndenge nini tokosala donc bamama bobouge te donc bozala vraiment wana bozala branché donc bokomona tout ce qui se passe donc bozwa mayele quoi donc c'est ça nakotia taba na biso na moto bamama. Merci. Action. Bamama bomoni nde biloko na biso ya kati etoki sikoyo ebimisi jus nango sikoyo jus oyo tozopase yango cameraman na biso akozwa biso ndenge tokokende kopase jus. Action. Tozozwa nyama na biso bomoni ndenge totokisi biloko na biso ya kati iko awa tozopase biloko na biso ya kati tozolongola jus wana nyonso tolongoli jus wana nyonso bamama bomoni ndenge topase biloko na biso ya kati tolongoli jus nyonso mais jus oyo kobwaka yango te parce que so obwaki yango nyonso obwaki goût nyonso ya biloko donc tokozwa kaka ndambu awa mpona tozongisa yango awa par rapport nde tokolamba na biloko nde tosangisa yango na taba na biso tokosangisa yango tokotia mai mosusu oyo mpe tokobwaka nyonso tu te parce que so tobwaki nyonso ya lokwa tobwaki goût nyonso ya biloko donc ndambu tokozongisa ndambu tobwaki après toke kosangisa yango sikoyo na taba na biso donc toke kosangisa yango na taba awa sikoyo nazotala taba na biso awa eza na mwa mai tokozwa sikoyo taba na biso tosangisi yango ese toki tosangisi yango na biloko na biso ya kati donc tomélange taba na biso na biloko na biso ya kati après tokotika yango etoka moke ensemble etoka moke sangana après tokotia sikoyo baépice na biso na kati mpona tosala bouillon na biso tokalinga baépice te tokotia directement baépice na biso na kati ya biloko na biso soki mai ekiti tokotia sikoyo légume na biso nyonso baépice na biso nabosanaki kolakisa bamama il faut kotia aussi piment parce que eza biloko ya kati bato so bakokaka kolia yango bongo te natie piment ya mobesu na piment moko ya kotela moko na kotia mobimba mosusu na kokata mpona epesa ntsunga na kati po ntango ozolia mwa pilipili wana biloko ya kati esalaka bien mpona kolonga mwa banoze bato so bazala bato bayoka mwa bakele bato mwa bayokaka mwa banoze papamba donc totiaka piment na biso mpona epesa bien na kolia donc
awa tobwaki jus sikoyo ezotoka na jus ya taba etokata pendant 5 minutes. Après nakolakisa bino ndenge nini tokosala. Merci beaucoup. Bamama bomoni natie mwa mai awa sikoyo nazotia ai, natie ai na biso awa sikoyo natie tomate na biso ya mbuma awa sikoyo natie matungulu nasi natiaki mwa kibe awa sikoyo natie ndembi na biso na poireau nakataki. Donc pilipili na biso ya mobesu nakati yango, natie feuille na biso, natie feuille oyo sikoyo naboki yango mobimba po ezala kaka. Et puis nabakisi su mwa sel parce que lokwa nabwakaki jus basel oyo natiaki wana elongwaki malgré natie mwa kibme tozongisa su mwa sel po ntango biloko ezotoka ekota mungwa. Natie poivre noir, natie poivre noir na biso na kati. Donc nabakisi mwa huile, nabakisi mwa huile ebele te, huile moko kaka ya moke boye, ya moke kaka. Sikoyo lokola natiaki deja mai oyo ya sika awa sikoyo nazobakisa moni jus na biso tolongolaki nazongisi yango ndambo. Donc natiki ndambo sikoyo tozotika biloko na biso akati etoka bamama. Donc tokotikela yango moto pendant 25 minutes ou 20 minutes tokotala soki tomoni biloko na biso epesi ndenge tolingaki tokokitisa. Soki tomoni elingi te tokobakisa susu mwa miniti mpona biloko na biso ebela. Ntango ekobela bamama tokoya kolakisa bino ndenge biloko na biso ebeli. Merci. Tozokende na bino tina suka bozala wana bo bouger te bamama bo s'abonner. Allo bamama bino moko bomona bomoni biloko na biso akati bomoni couleur epesi couleur ya kitoko ya te kozolia ozomona neti ozolia biloko akati na bamwindu nango wana bato mosusu bakokaka kolia bongo te. Bomoni sikoyo biloko na biso akati tomelange yango na viande ya taba ye moko na biloko akati ya taba. Donc biloko na biso ekomi presque ya kobela. Tokotika yango toka mwa mokie comme ça tokoservir yango mpona kolia yango na badi bangala. Bino mo bomona ka ndenge ezopesa. Donc tolambi biloko akati ya taba na partie ya taba ya viande ya taba. Donc yango wana bomoni ndenge tolambi yango. Bandeko na nga soki ozokolia ozala même pas na idée ke ozolia biloko akati. Po ba mosusu balambaka yango komona supu nyonso mwindu. Donc moto amona neti azolia vraiment bombe. Donc oyo penza tosali yango na ndenge wana penza soko kolia mama okokanele nyimiso mpe kolia botala penza sauce oyo sala lokola ngai mama lo sabole mama lo sabole. Donc totika yango mokie ntango ekobela bokomona ndenge tozokoservir yango na fufu na biso tozokodame yango sikoyo. Merci bamama bomona ndeka nayebisaki bino bomoni biloko na biso ebeli ekomi na suka. Donc biloko na biso akati tolambaki ebeli bamama. Donc
sikoyo tokosala mai ya semoule mpona tolia na biloko na biso ya kati. Merci beaucoup ba mama. Donc vous retrouvez biso, vous souhaitez biso vraiment bon appétit. Et ça la biso bien. Merci, ciao. Donc l'eau na biso est belle. Que vous avez oublié. Donc bomoni ndenge bimi. Et c'est vous qui le dites maintenant. Donc vous tous. Bomoni biloko na biso kati ya taba, na taba ndenge esali kitoko na misu. Tokolia yango na fufu wana bozomona. Donc na lingi bino mingi bosabone et puis bomeka bokopesa nga raison. Merci beaucoup, ciao. Ce que papa aurait souhaité.